Bonjour, bonsoir, bonjour ma famille, mbote na biso na ba papa, mbote na ba mama, mbote na ba abonné na nga, mbote pe na ba téléspectateur nyonso oyo bakozwa lelo mbala liboso libaku ya kolanda mama abi vraiment napesi bino mbote de partout epai bozwami vraiment nzambe alola apambola bino toye lisusu lelo kokutana mpona kosolola kaka nde ezalaka et avant tout tolobaka toujours ke totia nzambe liboso parce que esika oyo bato ya bomoi baza eyebanaka. Tendre Père tout précieux, merci. Merci l'homme de Galilée, merci mon centre en Israël. Nzamba lola, nzamba nguya, nzamba obateli bomo inanga. Ya papa, maman, ndeko mwasi mobali azolandanga. Obateli Seigneur Dieu des armées, mabuta na biso. Merci Seigneur na souffle de vie. Yahweh toye na tango pona ko partager zana makasi na biso te. Zala maître ya nyonso du début jusqu'à la fin. Kolo yonde diriger nga kambanga o nyonso kobi makati na ngezalo ekote pai na yo. Pe ebota mbuma na yango esala misala na yango kati na mabota pe na bavi ya bana na yo na kati na chaîne na biso kimia pe bolingo régner o nyonso ayo te to chasser yango présence na yo ezala na biso du début jusqu'à la fin par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vraiment ça fait longtemps et nazali ma famille nazali na ebisaka bino toujours que ata omoninga te totali vidéo monique vidéo wana eza ya mwa bajour ebele s'abonner kozanga kosabone te parce que tozali mpenza mama abi azali talaka moi femme d'affaires baaffaire naza femme commerçante natekaka e naza na Benin awa natekaka donc nateka barobe nateka bilamba femme au foyer makambo ya église makambo ebelebele donc ata bomoni nga te donc bokanisa te ke na abandonné te toza ensemble mpenza ma famille oyeba liboso kozanga te na kosabone like commenter partager et yo mpe moto ozalaka déjà ntango otali video ezalaka bien makasi mpo tosabonaka parce que ntango tosabone e permettre video e circuler bien mais soki video eza vraiment na balike te eza mwa pasi mpo video e circuler bien mpe etalama lolenge esengeli. Que Dieu vous bénisse ma famille. Ozamba à liboso, au s'abonner, aux alaka déjà, au commenter, au liker, au partager. Nzamba lola akozanga te na kopambola biso. Voilà, toye lisusu lelo to solo la. Kande tolobaka soki toye seke tomoni eloko aloba eza toye tokokoyaka te na koyina nga mpe koya defensel na nga bino bapublicité ya barobe na ngai ya biloko na ngai natekaka mais batemps wana so epesami kaka toyaka tosala yango pourquoi pas. Voilà toye lelo tosola mokie e tozosola lelo tolobi chaîne na biso eza libala mpe mopeto ya mwasi awa mingi makambo oyo etali libala oyo ezoconcerne papa oyo ezoconcerne mama oyo ezoconcerne babalani na kati ya mariage. Alors lelo toye kolobela lisusu début ya mariage vraiment toyebi biso nyonso comment début ya mariage ezalaka facile te tomona mpe bato ebele dès le début ka ya mariage na bango libala mpe kufa libala mpe sila kaka na début wana bakatani donc esili mwana asala nini zwa nzela na yo bendana mais tomona mpe bato ebele mpe lelo na début wana basimbana makasi bacomprenant que non toza mwana ya papa moko na mama moko te toza bato oyo touti na ba deux familles différentes toza bato oyo tosangani na lien sacré ya mariage eloko oyo eza le plus combattu na se na moi oyo toza bato oyo donc ntango tosangani besenge toyebana malamu nde lelo tomonaka lelo bato baofete ba 10 ans de mariage, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire même plus, pourquoi pas. Parce que on a comprenant qu'est-ce que le mariage. Parce que on a simana ki malamu dès le début na bango. Yo ka ba témoignage comme ça sabi tika début na biso soto betelo lisolo. On dit matin ezala facilité début na biso pene ezala facilité tala ezala boy tala sala boy pour dire que début nyonso ya likambo ezalaka facile te et surtout ya mariage oyo biso tosala nini tozolobela lelo donc début ezalaka toujours facile te libala eza eloko oyo bato mibale basangani ntango bato mibale basangani toyebi ke bato basanganaka
bikolo différent même si bosangani bikolo moko parce que lelo même surtout mingi na communauté na biso okoma oyoka moto akoma préféré ne nga na mobala na ngai ekolo na nga nga na mobala na ngai ekolo na nga te nga na mobala na nga moto na moto aza na bashoi na ye na bagout na ye moto aza na bapréférence na ye mais une chose esengeli na biso toyebaka kaka ke bato mibale oyo basangani na lie sacré ya mariage esengeli na bango mpenza bazala oyo baponama nde toyokaka balobaka ke non nzungu ya mofinuku ya nzungu na ngai biloko moko ya bongo donc soki boza bato oyo boponama mpenza en tout cas début wana bokoyebana kosurmonter parce que na début ya mariage makambo ebele eyaka bokoki kosala plusieurs années plusieurs mois ya fiançailles mais tango bokomi esika moko omonaka y a des choses oyo esali ke bose découvrir nango encore davantage parce que na moment ya fiançailles eza na bacaractère mosusu oyo ezalaka caché ozomonaka motu ntango mosusu aomona azosala kaka lengela partenaire na ye agarder partenaire na ye mais na une fois dans le mariage omona moto akokanga susu bacaractère moko boye te parce que le mariage c'est pour toute une vie eza na biloko mosusu oyo okokanga yango te okoka te ntango mosusu kosala eloko moko bamona neti ozalaka na eloko wana te osala yango te une fois kaka ke omonaka nini eloko wana ekobima comportement wana ekobima ezali wana ekobima attitude wana ekobima etu ndo moni babiloko wana nyonso ntango oyaka kosangana ya mwasi na ya mobali eyaka kosala mwa nungunungu na kati na libala et à part cela il faut toyebaka ke libala comme ezalaka combattu et diable epa atikaka te na débit diable epa ayaka mpe na oyo ayeba fuite biso moko mpe na bacomportement na biso mona mwasi abimisi ya ye mobali mpe abimisi ya ye nde esalaka mo babiloko oyo esalaka et conseil eza kaka ke na début ya mariage il ne faut pas koluka kozalaka trop na barapport envers partenaire na yo ezala papa ezala maman parce que ntango bobalani mpona vie mobimba boyebi ke ntango booki okota libala wana moto oki osangana ne amwana papa no te amwana mama no te parce que même na bafamille mwana papa na mama na yo bobendanaka boswanaka bobendani bopotani lelo stade cela bafamille bobongisi bolie fufu esika moko bomeli mai eboni mponi na motu oyo auta na famille différent yo mpo ozouta na famille différent alors ebele na bato lelo batia bacouple na bango balatisa soni na couple na bango bakokaka même pas kotala bato mosusu na misu boye pourquoi parce que bakokaki kosurmonter vent wana te mopepe wana te ya début ya mariage ntango partenaire asali boye yake ye apesi rapport atomboli telefone abengi apesi rapport atomboli telefone abengi alobi akeye alobi akeye apesi rapport mais lelo au fur et à mesure boumeli bovandi bocontinue na kovivre oye komona kaka ke ezalaki nango ebandeli nga nde na comprenaki ye bien te ye nde akomprenaki nga bien te yango esalaki ke mwa début wana eningisa biso moke mais au fur et à mesure toye kovanda toyei komesana toyei kose faire comprendre biloko wana ezalaka nango susu te yango omoni pourquoi tolobaka na libala esengaka maturité parce que ntango maturité ezali peu importe oyo okoki komona na début ya mariage na yo envers partenaire na yo oyeba ndenge nini oyo esengeli bino mibale bovanda boluka terrain d'entente mpona koluka kimia kotia kimia erenye kati na bino esengo ezala kati na bino enfin que babiloko wana ebima libanda te ezala pe trop remarquable te même na bato oyo baza ndinga na bino même na bato oyo baza ndinga na bino donc faut koevitaka babiloko eza barapport nyonso na kati na libala ce n'est pas bien oza na mwasi na yo oza na mobali na yo na début surtout na début oyebi mutu ntango aoya libala mutu na mutu azalaka na barêve na ye moko boye concernant mariage mutu na mutu amonela mariage na ndenge nde moko boye soki nano akoti na kati te nga ntango naoke libala nga na mobali na ngai tobanda kosala boye tobanda kozongisa boye tobanda kokende boye tobanda kosala boye nga na mwasi na ngai so tobalani ebanda kozala boye donc mutu na mutu azwaka arevaka babiloko nde moko boye bien sûr ke oui eza na bato mosusu bakuta nango mpe basala mpe ekokisama mais na ndimi te ke ekokisama nyonso a 100% eza na bamosusu mpe ntango akei bongo mpe ekokisami mpe te ekokisami mpe te parce que oyo yabandaki komonela libanda balibanda eza kati te ndenge yabandaki komonela libanda nde bandaki korevele libanda une fois na kati amonike biloko wana eza susu bongo te amona barêve wana ezokokana te pourquoi parce que obalani na mutu
aya bokoti bosangani, il faut d'abord kotia ba base solide dès le début, ba base moko boye, fondement moko boye makasi ezala na mariage na bino dès le début. Alors biloko wana nyonso surtout eyaka na ba secousse nango. Sikoyo ntango yo libanda obandaki ko raisonner ndenge moko boye, obandaki ko bule ndenge moko boye, okoti na kati, et surtout susu okutani susu na fille ya mama, fils à papa ya mama, pardon, excusez-moi, okutani na ba fils à mama na ba fille ya papa, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile parce que tant y a za pa na bango amonaka ndenge papa banga dorlotaka ye, ndenge mama banga zwaka ye, ndenge asalaki amona peke mwasi oki osale bongo, amona peke mobali oki osale bongo. Donc oye libala osakanisi mo babizeti mo, bien sûr que oui, moi ça sala mbali ne mo babizeti mo ba caprice mo ba ki bébé ezalaka nango, mais eza na biloko mosusu esenga maturité, eza na biloko mosusu folakisa pena ke non nakomi sikoyo une femme au foyer, nakomi une femme mariée, nakomi mwasi ya mutu, nakomi mobali ya mutu, je suis un homme responsable et maintenant je dois prendre mes responsabilités, je dois kotala comment je dois me comporter pour que ma femme se sente à l'aise, pour que natia mwasi nanga à l'aise, pour que foyer nanga to nyonso tu wana. Donc babiloko mosusu oyo eutaka libanda kokotaka nango à 100% na kati na mariage te olobaki ebandozaka boye bando sala makabe te oyebi réalité te ni oyo ki okuta na kati. Donc début ya mariage ezala facile. Début ya mariage eza ba ingrédients oyo ezosangana de part et d'autre. Donc mwasi azobimisa babiloko moko boye ya ye ya kati, mobali mpe azobimisa babiloko moko boye ya ye ya kati, parce que ntango tolambaka tosangisaka ba ingrédients ebele, osangisa ndembi, osangisa ai, osangisa onio, otia ba poivre, otia ba poivron, otia ba bilo ebele. Alors ntango etokaka yo oyoka sola ai oyebaki wana eza ai, wana eza ndembi eyebanaka te. Donc episana ntango esanganaka wana basolo moko ezalaka désordre neti kaka osepela na biloko yango te, ezotokana neti kaka osepela na solo yango te, neti kaka ozokaka neti. Mais ntango sikoyo oyaka kosangana saveur ebimi, na olama madesu wana so apondu na bapondu so apondu kitoko ondeni oyebi ke eza pondu parce que nyonso wana ekoti na kati ebimisi siko pondu siko edomine, madeso edomine, peu importe viande oyo bandaki kolamba edomine. Voilà, c'est la même chose avec le mariage. Alors na début il faut ba comportement moko ezobima bakisefe moko boye babiloko moko boye, et après moto ayozwa siko conscience ayotala bi oh mais quand même je suis une femme, hein? Après tout, j'ai grandi. Donc, cela veut dire je suis mariée maintenant, je dois me comporter maintenant comme une grande dame. Je dois me comporter maintenant comme une femme, femme à quelqu'un, femme de quelqu'un, mobile nanga pe, mobile pe mo propre comme on t'a la vie. Oh mais naza déjà un homme responsable, naza non on a ce qu'on ba responsabilité mo boy koti, ba blo mo boy koti donc tout ce quoi aye bi place na ye, aller ensemble ce qu'on to sangani. Et na début à mariage faut qu'on évite un rapport. Na début ya mariage il faut ko evitaka so moninga lobi likambo ko kozala un peu dur na ye, non, il faut yeba que ça début, il faut avec le temps comprendre certaines choses, parce que nga alobaka toujours moto akonseyaka mieux que Saint-Esprit na domaine ya mariage azati. Okozala na mwasi no okozala na mobali no omona mo babilo mo bien sûr que oui au porter ba conseil aux autres conseillers au loba na ye qu'est-ce qu'il faut à changer buena buena. Mais omona ya un moment donné tant so lembi obi anatiki asalo mutema ne linga mukolo aza conscient aza consciente ayima mbosa apo yo mona muto ana seni a changer mbala moko. Après mona mutu wana mama ko a changer mama banda osala mama ko yo moko tali obi a changer a teyami c'est le Saint-Esprit. Yango na lobara toujours moi si na kati libala faut ozalaka moi c'est femme de prière, un homme de prière, parce qu'un homme responsable mobali azo conduire foyer, il faut à la peine un homme spirituel, il faut à la peine un homme de prière, parce que ça na à conseiller mieux que Saint-Esprit, parce que nga mama bina koya na lobi bon et un blom sunga pe na loba na ngate, mais yo moko conscience notamment au vendre ni bra babala n'importe conseil au vendre bandi ko réfléchir bandi ko ta makamsu Saint-Esprit bandi ko te ya yo bandi ko orienter bandi ko lakisa bandi ko guider, c'est ça. C'est ça. Donc pour dire que il faut que éviter que ça la dur na muninga na débit. Ensemble na kati ya libala, moi si na mobali ne soki bo simbani dans l'amour, dans la communauté. Donc bo simbani pe na kati ya compréhension.
na kati ya dialogue, na kati ya bolingo, ya bomoko, ya confiance, nde bokomona ke boko construire penza lolenge esengeli dès le début na bino jusqu'à ce que boko évoluer. Jusqu'à ce que beaucoup évolue. Mais dès le début, déjà, ceux qui ont Monica, Monica, comme ça, Babylon, comme vous, pour combiner, donc, on est déjà, ma mariage, avant déjà, début, dans les acas bien té. Et qui n'aura bien té, et qui, après suite, et baby kaka. Mais ceux qui osent comprendre Moninga, ceux qui osent soutenir Moninga, parce que soutien dans les mariages, c'est très important. Parce que tant que vous balani, devant Dieu et devant les hommes, que tu es au comme ce qui peut moitié yanga ce qui ni wana tolobaka et Bible même ezoyebisa biso que 1 plus 1 égale 1. Cela veut dire tant bosangani bosai déjà pacte moko boye lien moko boye bokoti na lien sacré mariage boza so mutu moko te. Alors il faut comprendre que tant ninga langa a se comporter boye pas sine to pe compréhension to pe likam ninga na portant na kerna sani na sungaye parce que moi si balobi aza aide ya mobali mais mobali peut d'une manière aida capé moi si parce que comme vous êtes responsable na yo comme vous êtes responsable na yo comme papa na ye maman na ye tout donc cela veut dire oyeba ke o pe naza na ye akwa mwana nga akwa leki na nga za kwa donc faut na soutenir ye faut na faire comprendre certaines choses ya na basi belé ba ya mabala ba prena et belé na kati ya mabala tel que ba biso o oui na kati ya libala wa prendre pene belé na kati ya libala c'est ça pourquoi parce que l'homme était là disposé ya orienté yo ya kolakisa yo ya koteya yo eza eloko o mibali mususu yo basala yango te mais lié au lié asala yango aoki ndotonga mwasi na ye aoki oloba mabe mwasi na ye aoki opesa ba rapport sko bato ozoki opia rapport balala nete balamuka na ye te yo ndo oza na ye olala na ye olamuka na ye oza na ye tout le temps c'est toi qui est mieux placé ya koorienté ye ya kopesa ye conseil ya kosunga ye. Parce que tant que derrière un grand homme se cache une grande dame. Un grand homme, moi, on appelle ça une grande dame, moi, on est dans une grande dame, t'es orienté. Sungaye, c'est ça. Moi, ça cause aller na maïla outi na pas na bango, mais tant wa komi na liba la communauté déséquilibré mon robot. Azo e baten, est-ce que on déjà madame fona sala? Est-ce que on déjà bien fona sala? Est-ce que on déjà ma bien fona sala? Au monde que mutazo te pas. Mais ceux qui peut mo ba le comprendre que moi si na peut être azo tâtonner azo te pour vendre si moi si na osungi mo ba osungi moi si na yo. De la même manière moi si pas au salango. Eh, ça mariage, ça m'a libala, ça qui est se complète à kaka. Donc c'est complété. Donc pour dire que début à mariage est à la facilité. Début à mariage est à la facilité. Mariage mususu batumsu na début ba kuta na difficulté à finance, batumsu ba kuta na difficulté ya osimba bana, batumsu ba kuta na difficulté mo na tamsu bo bana ni bo pou balongoli mobile musala, ou soit mo so zaki na ba faire no bande ko ça les hommes marché te, musala ekufi, ba hambo belé, ce ko botel dikolo botel na se mais enfin tout au balana quand même to balani siko onyo sezo komela siko poto vivre neni poto sala neni donc on a des biens là bato mususu basala quand même ba n'importe quoi eza lo ressent n'importe quoi te eza ne lo ko faut comprendre bo simba na siko makasi parce que tangu ba mi pepe e yaka na kati na mariage nde esika wapi elaksa pena que non 1 plus 1 égale 1 yango bato pena baza penda uni ba simbani bato penza balingani basimbani pena baza uni entre bango mibale pena force na bino siko nde osala ke bolonga eloko wana oyo bokutani nango bolonga ngo mais tant boza na début bokutani na ba difficulté na ba makambo wana mwasa bandi koloba mobala bandi kofinga mwasi libabe e nasaki nanga bien depuis oye tala ndenge na koma o mwasa ndenge nini oyo ozo comprendre te que ce sont les combats que eza ba combat ya mariage oyo eyaka na début oyo eyaka mpona koningisa alors soki boza fragile soki boza mûr te soki boza na maturité te soki boza na saint esprit te soki bozo comprendre ba combat ya mariage te nde esa nini nde omona ke bokokweya yo kanisi bato nyonso lelo baofete ba 30 ans ba 40 ans ba 15 ans ba 10 ans de mariage ba 16 ans ba 17 ans et tout oyebi histoire na bango omonaka nyonso ya bango ezalaka facile nyonso ya bango ezalaka facile te parce que la vie est un combat vie nyonso na domaine nyonso makambo nyonso ezalaka facile te nyonso eloko nyonso faut kose battre na yango po ata lelo toomona bamillionnaire bamilliardaire soki aza mbongo ne okokasa te avandi acroiser les bras non
il se bat pour garder richesse naïe, pour garder oyazanango. Alors dans le mariage aussi to se battre pour na koluka kimia, tranquillité, harmonie et sengo tout est régné katina biso. Bien sûr que oui toza batu na katina libala moi dispute ezanga raté, moi nungu ezanga raté, mais tant boye na débit bomoni ke ba flamme moko boyezo pela makasi. En tout cas na osenga na bio na couple bo simba na bo comprendre que eza ba combat e bandeli po bo mesana ki na mode de vie wana te. Parce que tant bozalaki oyo azalaki pa na bango azalaki pa na ye soki pe pa na ye bokutanaka bokabwani bokutani bokabwani. Maintenant kolala kolamuka chaque jour esika moko chaque ya facilité ya facilité. Alors le quoi eza facilité yango moni balobaka maturité dans le mariage. Moto azokota libala fois na maturité fois dans la mûre. Il faut pe mutu oyo sangani na ye azala penza oya yo parce que mususu po ezalaka bongo omona pe mauvais choix. En tout cas soki choix pe osalaki ya mabe une fois que mutu wana pakomi kolakisa o pena bimona meso pena osimbi mutu si je savais. Mais soki osalaki choix ya malamu si soki choix na o pena ezalaki pena le choix de Dieu o nzambe pena asalelaki yo dans le mariage omona ke boko comprendre ensemble boko comprendre que non eza bitumba ya diable tosala nini tosimba na makasi na maboko po tovaincre et puis bolonga depuis ya mariage ezalaka facilité. Mwasi ya libala okoti libala sika na depuis ya mariage mobali no mosala esili mobali mosala eza te koki osalaki ndumba te soki osengi na belle famille na yo osengi famille na yo koki osenga pe n'importe qui te de peur que osilisa mariage na yo valeur osambwisa mobali na yo koki osenga pe ba ex te mobali po okoti na kati ya ndaka libala omoni ke non une fois ke bokoti na kati ya ndaka libala makambo ezomarche so te. Faut comprendre que eza bakomba jeter sort nyonso vers mwasi na yo te parce que eza mibala ebele boakizaka basi ke non mwasi ya libabe mwasi ya boye non. Il faut comprendre que na kati ya libala bakomba eyaka ya ndenge na début ya mariage eyaka na ndenge parce que okutu peut-être bomona na début oboya omona na katikati kutu ta mosusu eza pe pure ozomona esala kaka nzela moko boye oyo mpe des fois nzambe apermetaka parce que nyonso ekomela biso na bifi na biso bana nzambe moto apermeta yango soki nzambe apermetre te ekoma te. Alors soki nzambe mpe azopermetre biso ezalaka mpe début wana tozwango lokwa formation parce que okozala olingi oki obala batindi mpa tata mwasi epa mama kulutu akende kuna azwa mate ya libala akende na belle famille ndambo azwa formation na okende ozwa na bato inconite na bato mosusu cela veut dire na mutu oyo ozokende opartage na ye reste à vie te. Donc cela veut dire bato oyo ezovanda na bango caractère na bango mpe eza mosusu mutu mpe oki ovandi mpe caractère eza mosusu ezalaka peut-être kolakisa kaka mais en réalité pratique yango okende ovivre na kati. Alors sikoyo ofo ozala mure na biloko wana nyonso oyeba mpe ke oyo na oki okutana nango na osala ndenge nini. Libala ya facilité na débit ezalaka facilité na bato mibale basangani bauti na ba caractère différent eza pe na bato mosusu pe basurmonta pe même débit yango pe kenda nango pe bien comme kaka bakote moko boye pe kaka mo makambo ye parce que bato mibale esika basangani ezalaka bongo mais sikoyo nga na benga yango eza bamungwa na bacupe magie ya bolingo parce que soki tobi pilipili ta mosusu kopike wana nde pilipili sikoyo eza bagout epo eza formation pour mutu aleka na formation eloko ami placé en expérience nango oyo akopartage mpe na bato lobi siko soki oza formé te soki oza na expérience songolo te opartage nini na bato. Alors début ya mariage bacouple toyeba bosimbana na début bose laisser faire te oyo nyonso ekomela bino na début na bino ya mariage boyeba ke eza formation eza début oyo tozoleka mpo makambo ya minene nde ezela biso liboso parce que libala ezala toujours na babénédiction nango ya kompani yango moto akosa biso te. Libala ezala toujours na babénédiction okozala oza yo moko célibataire obeti mpe 2 jours olie te obimi mpe bekope mpe esimbi mpe te oye mpo omeni ma olala mais une fois marié ozanga omona ozanga te mokie te mpo nzambe ayebi ke oza mutu oyo honora maloba na ye otiki mokumba na kati ya ndako dosika te mokie frai monana kaka mpo botiaka eloko na monoko journal eleka et demain l'éternel pouvoira c'est comme ça.
libala eza bongo sikoyo nzambe ye moko ntango azopouvoir ate ya moke apesa biso basigne mo ya mike oyo mpenaki tolamuki mpena mpiaka ko otali mpe na frigo boye provision mpa malonga te eza mpe te esili mpe mais okomprendre te na mystique mo boye kake bolambi mpe bolie libala ezaka bongo esika na babénédiction eza na bamystère ya mariage oyo nzambe ye moko asalaka alors siko biso esengeli siko tocomprendre babiloko wana toyeba ke lokola ezaka bongo donc seke nzambe atika biso te biso siko tosimbana pour que mopepe wana ekweyisa biso te ensemble toyeba so kopersévérer mpo tovivre lisusu bagrande chose. Début ya mariage esengaka na babalani basimbana makasi esengaka na babalani bazala mur esengaka na babalani bazala entre bango na confiance l'un et l'autre esengaka na babalani mpenza bazala mpena na dialogue makasi pour que n'importe quoi ekota te eza na bato ebele lo bakoma oyoka bato ebele soni okutani nde mpenaki yo na mobali na osati na mwasi na koma otiaka ele mopanzi okoma osekaka donc omona meme na masolo okokofixe motu te pourquoi parce que na début okokaki kosupporte moto wana te mouvement wana te vent wana te asali kutu boyo oyebi te mwasi mabe mwasi mobimba mobali mobimba mwasi mobimba mobali mobimba siko mwasi mobimba mobali mobimba bakoma omona mine lelo 15 ans 10 ans 20 siko mwasi mobali mobimba kosuka ndeni peut-être mpe eza na bato wana mpe motu basungaki bino mpe na baconseil toboyi te mais biso moko bino moko fo bozala responsable ya makambo nyonso ezokóma na kati ya foyer na bino fo koasumaka faut qu'on soit responsable oyebi ke likambo mpena je dois assumer na mobali fo natelema naluka solution na mwasi fo natelema na aide mobali nanga c'est comme ça biloko mosusu bato ebele na kati ya mabala baveka boye otuna oyoka te bima te oyoka te omona te mais so babeteli oyo bino ka bato bovivra makambo me bosala ndeni tosala ndeni na ndeni to mikolo ti toreglaki tobongisaki yango esukeli mpe kaka biso na biso po eza bacouple ya mosusu apparemment otala bango boye neti baswana te neti bakutana na baproblème te neti baswana te me bamonaka bakutana na oyo ya minene siko nini esalaka basurmonter la maturité confiance na bango moko kocomprendre eloko nini oyo eza début en tout cas c'est ça vraiment nzambe apambola biso bapapa bamaman nayebi ke message oyo esunga biso esunga babalani moko nga na bino tokutani prochainement que Dieu vous bénisse et soki eza mbano ya liboso s'abonner soki pozala déjà liker commenter partager vraiment tozali bo se désabonner te au contraire vous s'abonner parce que peut-être dans bajour ezoya na bandoya pe boye na laksi bino babilo na te kaka barobe na te kaka baperruque et voilà soki mpo osina na besoin nango okomeli nga kaka na commentaire na kopesa o numéro tokoyeba na kosolola partout epai wa kozwami parce que nga naza na bene que Dieu vous bénisse tokutani prochainement merci bye